Chers fidèles de Tala Lelo News 10, merci d'avoir choisi votre chaîne Tala Lelo News 10 et voilà votre humble serviteur, le Mbokatier de la presse Julien. Bon, Tala Lelo nous ramène toujours dans le système Infokama, des téléments interpointus son on a bien dans la chaîne Tala Lelo News 10, mais partout ici quand vous bêtez les Bakou ya Kolanda, le Mbokatier de la presse Julien. Bon, Tala Lelo, au beau ça confiance. Quant à moi, je tiens à remercier caméraman Abisso Sali qui est le Mbokatier de Nanda, qu'on a Moni Bongo, Chadra qui est discouré. Un grand merci na tout au besoin du Bakwa Otala Biso na chaîne Abinota Lelo News 10 avec Bo Tala Lelo. L'autre c'est bon mokolo ya lundi le 16 janvier 2016 janvier 2016 où tout le monde a bien nous que ezala ki peka lundi le 16 janvier 2016 oyoyo ser na biso mari misambo tika gibiso Tala Lelo un an lundi le sous le 16 janvier 2017 un an passé un an déjà au mokolo o ser mari misambo tika gibiso ser mari misambo monaki aussi ka bo Tala assurer ki ba image au début jusqu'à la fin de mamno c'est le cas qui mais ne to mona yiga nungu koto mususu chaque Congo passe à l'année maramnaye ndenge zalaka toujours to moni pe ba Pierre Tombal mais côté mususu to landa boye nazalaki na frère José Nzita lobby Pierre Tombal wana ba yebi angote Pierre Tombal wana ba yebi angote et puis balinga basala comité na bango na ndeko na biso obo monaki pe Tala interviewa ki grande sœur propre ya sœur Marie Msam frère GG o to zalaki pe na ye to zalaki pe na groupe ya orchestre ya sœur Marie Msam le bétail solo bango c'est l'organisation balobaki que non sœur Marie Misambo à partir le 26 27 28 ne ba lukaba bandeni osama mais le Mbokatier de la presse à lobby il faut asolisaper ba imboka ndenge za suto otambusa caméra na Chadrak Discoireg mais quant à moi je tiens à remercier staff na biso mobimba o ba soutenir vraiment Tala na moni bongo yemoko vraiment nous vivons l'époque de Moïse Sabiti un grand merci lisusu na Willy Moucheni Kodamboka le véritable Kodamboka Willy Moucheni avec la créativité vienanga tant na Moucheni mo impression Claude Nomba c'est pourquoi pas na Nadine Bofia mabe futakate na SPLisa bolanda ekuna ndezara toujours un grand merci na sponsor officiel ya boutique Milan chez Bella Dinganga mère Milan ozomo na Bandal na bibo partout Jeden Mayamba Jeden Mayamba pourquoi pas na Georgina Mayamba Yves Luamba botala biso to zapena ndeko na biso osala entraîner ndeko na biso osala entraîner ndenge zalaka toujours azosala entraîner to me kapeko solo na ye ndenge zalaka toujours na bige boyebi na bino ye mais to solo lango mbote Tala mbote jine Tala na nguli chapeau nanu na pesi batino na mbote na ba parler ndenge bazolanda bana Congo kini mumba partout na Congo ezala bana poto ba Londres ba Bruxelles comédien ba pe kuna tous les ba comédiens na pesi ba mbote ba po Firenze matananga Jani na pesi mbote kuna na Mikili tous les ba comédiens kana pesi zigurape mbote bango nyonso mbote kana bana poto nyonso tuna ba prêtre nyonso poto na bandeko nyonso tu ya poto don zamba za na bina pambola misana binodi bom mate boko liboso zamba pambola bino bomoni simiza pesi nga pe na pesa mbote mbope na moto nanga Igor 2 minutes na mupanzi na moni Ansirzolo na pesi no mbote sera boza partout mais simize to yebio ba yebio en tant que artiste et comédien mais lelo yo inane ya sœur Marie Misam so ba bi meilleur souvenir ni otikana para pona sœur na biso Marie Misam. Oh, inane yango. Et lelo. Olele combien? Le 17, le 16 janvier 2017. Après le 16 janvier 2016. Ah. On rappelle nga sero yo. Donc mes souvenirs ya Marie Misam pona nga pona sere na biso wana. Mona batu azako yembela nzambe bien. Donc mes souvenirs pona ngai azalaki bien malamu. Na batu ngai na kena ko spectacle na Braza. Na ya na zonga. Na ya émission na RTNC na chaîne nationale. Tokutana fe masuma benga to de émission na RTNC na ya. Tokutana seri ya mbala liboso. Tokutana na ye. Ba ka blague ndenge sala no ka fe masuma bine. Sans no koto. Ndamo fe masuma lo bine ka ndenge blague sala. Oh lui
mais il me fait dire pendant sérieux vraiment oh non dit bongo na yo vraiment so ko dia kaka yo moko vraiment et bongo biso wala baso minga bio vie bongo c'est ngazana mais ase lo kwazo batanga mitinse mono moko za koyemba Seigneur donc nze mone ba tanga zo réunir sur la succès to kutana RTN c'est vraiment gentil qui to comme na yebite ce qui ba sera marque on a na passer ba yembaka te vraiment pas miso to mona ka ba lokola moi mais sera na kina komikiti sasa la ki bena te nakolila si misé na baïba la biso maman Passi Monga na Allemagne na papa Daniel Monga et pendant on a moni pe maman Timba un grand merci na Ozé Kabundi un grand merci na Bella Dinganga mère Mila avec la créativité Nadine Bofia Maître Patrick Botalata ba na posa pe baïba si misé est-ce que vous savez moi tswakate pour na sœur Marie Misambu na mwanzembo ya tika pe comme œuvre ngasko na zala ka bena musicien te yemba ngona ndenge évangile selon si misé ngai o examen ya passe au pesinga indeko nanga Sœur Marie Misambu nako na yebite nzembo na yebi moko ya ye Seigneur toi qui connais mon âme saison c'est à la capena saison des pluies moi si pe mon balio likolo sena seo soki iko eza sondenge ni vraiment nzembo ngwe on a ebinda mo ngona je buta atala yango na ebinda mo ngona oh ebinda mo ngona merci beaucoup na nengo interviewé na intervention vraiment par rapport à Sœur Marie Misambu ko pe azali pe modèle oyo mboka na biso yango to bito kotika boyete to tambusa micro et puis malgré to landela pe mamuso eza na sima mais na ba otala biso partout dans le monde message ni européen ça sous na famille na bango parce que moi nungu ezalaki nungu wana ndenge ezalaki mais biso to ngaka message à paix par rapport parce que maman paix après liwa Sœur Marie Misambu maman selon famille selon pe batu mususu ba yako kanga ye ndoki et puis message ni européen ça na famille à Sœur Marie bon message na kopesa na bango bazala na kimia nzambe na bango azali mutu asalaki Marie Misambu ezali nzambe mutatindaki na mokili ezala yo Julien Botalatala ezala Bella Dinganga nzambe mutatinde mutu netoka na mokili wa ndeko na ngai kanga eloko nazoba no lelo mutu destiné na ye azana destiné na ye azana sika na ye o nzambe atindaki na mission na ndinga yelaki ndeto tozalo kwa totambola kana nzela mutu atana re na ye place ya kotikala donc baza na kimia baza na boyokani o balobi o ndoki o boyoki ndoki nini biso toyebi yango te toyebi kaka mingi nzambe vima batika na no tamsusu biloba loba o ezalaka wana donc nous to pesa ngona nzambe po nzambe mutatina ki biso to moi 2-3 personnes ba otala o sope madame aza o PCP mbote te madame na madame na pesa mbote mama Hortense na pesa mbote na Benedict mwana na bana nazana bana on a combien bazali combien bango mbote baza 3 bana pesa mbote on a pesa mbote na pesa mbote na Stallone azabe kuna na France na pesi mbote en France ouais na pesi mbote na Benedict Yves Luamba ouais na pesi mbote na Benedict itata pe na pesi mbote kaka na bangono so na bana ngai bisika bazali boza na lusambo tuso boza na kankolo te tongo la muki nzambe poka volala nzambe makasi na mtezali nzambe na pesi mbote pe na Bella Dinganga na pesi Adrisha Mutometre mbote na pesi Eveline Chiari na Londres mbote na pesi Olivier Wandangu na Twiska Wandangu na Londres toujours bangono na yomuko pesusu Julien Botalatala na pesi mbote na famille na bana no bangono mbote psika bazali merci miki mbode na minono so tozape na ndeko na biso pe ye pa osala entraîner ye maman ndenge zalaka toujours mbote maman mbote votre impression par rapport à la disparition ya Sœur na biso Marie Misambu un an déjà na habité vraiment na baebi c'est bon na baebi te oko se présenter sur la batala bon ngai shida nzaka artiste et comédien na Joanna Elizabeth papa nsakala donc baebi nga baebi ba bossa pe ma image pour kala ma visibilité moi kala mais toutefois nazaka ka donazali toutefois ozaka kana ba otala biso par rapport à disparition de Sœur Marie Misambu et puis un a déjà votre impression par rapport na ngo bon Sœur Marie Misambu azala sœur moko bientôt yebaki missa chrétienne inane na yango yo janvier 2016 inane Marie Misambu donc ça la so passe mingi bon tout ça ni donc nzambe mo razwa ki mo rapesa mo razwaka
Nzambe moko apesaka nzambe moko pe azwaka. Et ça vraiment pas si mais tous en un sentiment il y a pas si mais nayebi ke ba otala biso toza bongo na Kasavubu na Jolu impresseur Claude Ndomba si vient avec l'agressivité toza na Kasavubu avec Shadrack Disquared c'est-à-dire caméraman Yassir merci beaucoup mais moi ntswaka oko sale la paix ba o balinga rapé banzema msema Marie Misambo nana mungongo te mais nzembo ne wa yemba évangile selon Shida selon Shida le moi beta bo moi parce na linga minga baki pressé na vie mema na lilita de la saison na yo ngongane ko beta ko yibate ko fingate ko bomate ce que yé kanga frein de l'eau qu'on est à la bien, après ça m'a conseil. On a c'est Marie Misambo après conseil. Ça conseil ma casse donc presser na vie mais mana lilita. Donc oyi batte ko fingate ko ta poisonté. Ce que yo kangi ka frein. Donc la sœur akenda pema ba lobel belé ma bangondo ki soki ndé nango yepé donc mais pas couffé. A tout fa kana mité donc il y a donc 2 mois après loi Marie Misambo mère pas landi donc izaka mukili to sani. Moi de 3 personnes ba otalope maman papa pas sozo pesi pe mbote non zate papa zate mbote papa zate mbote ah Julien botata là na pesi mbote papa zate zaka sem zate lo baka bongo na pesi mbote la ngai et pas papi kava les grands qui recourt on munanga na bika bosala ngai mais na pesi mbote pas honorer Mwanza na pesi mbote pas Michel Yanga donc bazé belé Diane Mbembe donc gros bisous à fan nango ba ebanga mona nga souté mais toutefois Shida zali ngai na lobby plus que masola hilaire na peso balosa ko siko zali merci beaucoup notre cher fidèle ebike botala biso bo pesa kalemboka de la presse Julien botala tala lelo confiance avec l'agressivité il y avait un impresseur Claude Ndomba sinde babaka mutomtara na vie nae na zarape na chaîne de midi na zarape na Malela de Londres les champions na zarape na Freddy Mayemba naza rappelé na maman Elisa Pedro Monoko Banque na maman Titi la source toza bongo na ndeko na biso Bofia Losako ndeko Julien Botalatala habité message nini yoro pesa par rapport il y a un an il y a disparition sœur la biso Marie Misambo o atika ki biso bon Marie Misambo ezara pas simi parce que koksi inane lelo yonga tala rabana ki balinga ki to raisonner de ces sous marma Misambo maleni ce sont nzembo ndeka mso babiki ekokipe no oya mutu mezo oya malamu mutabi misela biso banzembo ndema makasi na yembi yango esala nga bien makasi Marie Misambo lendi sanga banzembo nae azala banzembo mombe même ozaki na problème mais so mo zuisie da Marie Misambo tie oyoki en tout cas au monde ndio komi no nozu kimi na problème ozaki nango vous avez pesa pe kimie vous avez pesa pe ba solution na habité na ba hôtel la biso bo fait ba bio attaque artiste comédienne to actrice comédienne même moi nso aka ata ma vocal kaka ta webo yemba te mais moi nzema Marie Misambo comment nzema nzema Marie Misambo na ngo yemba te mais ngante munda yemba c'est là nzema ne sala nga Yahweh kumbama Yahweh papa banae Yahweh nanga kumbama Yahweh papa banae ngana tsali na Biblia ngana moni ana oya zalaki ekombama si ya opesi Samuel neti nzembo wana masuna yembi yango en tout cas na koma musika donc molima Marie Misambo pe mana kimia nzambe na biso batela ye akanisa eta na bato ebele o babonga mutema kapola banzembo na ye akanisa pona ba bongo na mitema pona banzembo nebe bongo mbutu o ezali na famille na ye pona yo mama ndoki po famille c'est ça de na mundelu déjà et après sous wana te ko tom koto mususu ya kota ba chaka Kongo kuna basali ba frère José Nzita ba frère Patrice bango pe balobi o wana te za ba individu bango ba proposer pe Pierre Tombal mususu na ebité pona yo vraiment nga pona nga na ebelo ba na sens wana te so ba le balobi ke maman Marie Misambo za ki ndoki ba frère Patrice ba tunyo so bazo wela le ba sele tombe mususu fallait ba zo maman na ba zo e ba
cadrer magasin ndoki abota ki Marie Misambu ti Marie Misambu komena na âge wana boti pe mwana na ye fallait bazoye basunga mama telinga na hôpital à Saint-Joseph to mona na biso mutu te ata za ki ndoki nango na famille ki ndoki ezangi bon wa mana kotongo mingi te ma vie privée à famille ya Marie Misambu mais tant ma bezali ba bongisaka ba fait partie ba sena nzambe ba chaka kongo ba il fallait bazwa mama wana ya Marie Misambu ba vandi se basunga ye mama Marie Misambu telinga na hôpital alali muto occupé azalaki te ba souci ba lobi eloko bomi maman ezaki souci parce que tout le monde batu o ba ko soutenir pe et comme c'est le niveau que maman va na Saint-Joseph ti na concert na biso pe ye comme c'est le niveau ka zupe charge na ye yango mo loko ça ka pasi kaka souci par rapport à ba makambo wana. Et là, on peut saluer maman n'a pas souci parce que quand nous lobby wana avant on peut me soutenir ya zate entre moi na yebana ki monde entier muto la neza ba souci surtout bitu que non to ke pas to zonge pai biso ba congolais famille na biso ndo kazala ki yango mama wana la rabota ki Marie Misambu na kindoki na ye lele eko bima ba sundolie na ngapona ngai na ngai ba papa wana le ba otemela ba sele tombe mususu fallait ba soutenir mama wana. Et là, on a le bango wana. Il y a moins de 3 personnes qui ont madame papa Zali au PCP Mbote, ndenge zalaka toujours. La pèse papa la Mbote bisika Zali la ki Patrick Kabase les chama motema Nadine Bofia na bo cette la pèse ba mère ve na Mbote na belé na camarade na Karine Sanga ba mato na pèse ba Mbote belé pupu mati la pièce ira camarade na ndemo sinde nzoto na pèse ba Mbote belé na pèse ba Angile tout ba na poto Mbote Nadine Bolingo maman Christian à Londres Mbote bela dinganga ma copine yo obela déjà donc non ozoyaka beto tona sento olia yo ba bisé belé. Un grand merci na baebo talibiso partout dans le monde tozo continuer toujours ko le lara ser na biso Marie Misambu ndenge za toujours to zape na frère na biso a Losako ndeko Losako gelé botalatala na baebi c'est bon na baebi te ba découvrir comment nani vraiment comment ngai Charlie Bukaka mutu banga ya naza cordon ya ça fait influence à montana kamenga sommet de sommet. En tout cas Charlie Bukaka na baeba otala biso to zoma position Charlie Bukaka ndezaka toujours to landaka mo éclairage. Charlie Bukaka votre impression par rapport à la disparition ya Ser na biso Marie Misambu nga tiki biso une année déjà lelo. Bon spécial na biso boizaka bon lelo to ko kanisi lisusu vraiment bisikaza vraiment que son âme se pose un peu toujours. Donc quand Zambéné azana abatele ka bisika zali bon yaka mokano Zambéné salama yaka bon tout bon il y a la naissance et la mort il y a la début et la fin donc vraiment donc bisika zaka don Zambé azara na yaka donc comme d'habitude des alaka quoi vraiment. Charlie Bukaka Oko ça fait plaisir na baïba otala biso partout dans le monde na monze momoro ya Ser Marie Misambu patika parce que yezate que babo ratete nyonso za obeta ezalaki kaka kosimba na yebiki momo ko ezana mutu ate ba seconde nzema Marie Misambu vraiment na yebite pas fort pe sara moi idée mo benzi momo pour faire ya yo moko pe ko ya kaka wana penza eza moi pas c'est trop bon nzema Marie Misambu vraiment bon ils en ont mais na bungi na do bungi nga mutu vraiment message ino kopesa na famille ya Ser Marie Misambu ndenge moi bokabwani depuis Ser Marie Misambu kindaki mais bison sto ngaka opesa ka message à paix parce que na chaîne na sota lelo news 10 to lela ba bazo le la paix to se pa ba se pa to ko linga mbutu mbutute moi ba tire mes zalaki mais nazo mon frère GG opé to zalaki naye grande sœur ya Ser Marie a opesa paix a oluka paix moi qui mes amis message nya qui me yo opesa paix na famille na bon nga na famille ya Marie Misambu vraiment et là on a le barak que non moi qui mise à la vraiment base à la vraiment na esprit ambe ko kanisa mabe oh boye oh parfois maman sala ki boye vraiment makamutelo wa magande ngwa to na kata ki sasa na kata Congo aizala kande ngwa ba bindenge ba développer makambo donc vraiment makamwana botia on a mututé vraiment donc na on donc qui mise à la kata famille pina Marie Misambu donc ba ser ba on surtout ba no batika la famille Marie Misambu donc vraiment baza toujours un peu pour na Marie Misambu vraiment ouais c'est tout. Un grand merci na baibota la biso wana toujours toujours développer Charlie Bukaka moi 2-3 personnes na beba otala yo na biki opesa mbote na maître Emandonga la ngamo na opesa mbote na Benji Gare moi na opesa mbote na pesa sumbote ya nani tozana
Godard Kingambo, Tozana Godard Kingambo à Paris, Tozana Belgique à moi, Tozana Levis Kingambo Azali. Sans oublier tonton Mayalos, Annie Mayalos à Paris. Héritiez-vous qui dans la crèche, c'est vraiment mon ami personnel. Vraiment, Talara, vraiment, tout Boulega, c'est Marie Missam, vraiment, héritiez-vous qui bosse, c'est bon. C'est une bosse, c'est Mandongala, Noko et Mandongala. Vraiment, c'est bon. Naïbi tout le monde a calate photo bête à la borne, tout bête à la borne, vraiment, il y a Mandongala, vraiment, il y a un penda. Merci beaucoup, tu continues toujours dans les bons avec Shadrach Disquared. Shadrach Disquared, merci beaucoup. Jaden Mayamba, Georgina Mayamba, en tout cas na Ottawa, Botalatala Limbokati a pessimno mambote, tout ça toujours se souvenir na histoire ya sœur na biso Marie Missamba tika biso mokolo ya le 16 janvier 2016 tala lelo ka ndenge monsieur Zaratala lelo tala lelo inaneta lelo 16 janvier 2017 to baki to lobisa pe batu par rapport ya sœur na biso Marie Missamba to zapena maman na biso lo sako mama lo sako papa mama kombona na ba otalo na émission tala lelo comment la mafatu Mafatu tozwa mibongo awa na commune ya Kasavubu non loin mabele ya vieux na ngai JC Kadima pour ka senganza ka petit ba babu mais JC Kadima antolonga ngeng na bandal ndenge zalaka Théodore na Lemba mais maman Fatou so babi obetela so moi le solo mukie par rapport à souvenir meilleur souvenir tikalango par rapport à sœur na biso Marie Missamba. À souvenir les belé oh na koloba concernant sœur Marie Missamba parce que la sœur moko a celle ya mingi pena ya mingi na RDC donc a édifié bato belé à travers musique nae vrai kitoko vraiment donc ya GT vrai kitoko ya sœur Marie Missamba mais ça la non ndeni tango sangwane komela na matoyi que sœur Marie atiki biso parce que nabi que ça là qui vraiment maman pasi monga pasi na papa Daniel mais nabi tant comme la qui est non ndeni vraiment tango likambongo comme la kingai koyo kaka ke donc nazo kengo par face petite sœur moko face nini il faut tanga bien maman suki sika face ah bon tant na oloba déjà ba comprendre que Facebook tu comprendre ndenge faut tanga yo suki face on a Facebook okay. À partir ya France petit nanga moko benga kinga atindela kinga message wana na tongo que Marie Missamba kufi or que abande atindela depuis butu nga na mona kité na tongo na ko mona ngo le 17 oui mais au mona ngo le 17 wana que Marie Missamba kufi en tout cas nazaki étonné na ko continuer vraiment et c'est nga passi mais monsieur tanga pa na leli donc na zo mon dit que comment lokuta na ndima ki on amté ezalaki ko sala passe parce que tout le monde azaki étonné sœur Marie Missamba donc matanga na lopango na bango des aratike pa na ye aye avandi ne toko ndenge zara toujours subitement na mato ya bato que sœur Marie atiki biso mais maman to betana le solo après liwa sœur Marie Missamba mbutu na libota na ndenge kotaki e komaki ke maman ndoki e sali ke maman souffrir e sali ke maman kufi ne mamuno so yako koma na ebité votre pression par rapport ya masolo ndenge za okene. Oui, c'est tout à fait normal parce que adage bon balobara que les gens n'aiment pas les gens parce que mutu soka zo lingayo apparemment ka pose envie bo liana ye bo melana ndé mo yema yema na nzembo ke baliaki na bango na melaki na bango ke azako liana bandoki ayeba kité bandoki ya gentil nde banani mama na biso Fatou mais bandoki ya gentil ezali bato bapesa o ba memaka ba rimer wana ya kotamusa basangwa mabe nde yango na bango bakota mbutu na famille ya bato. C'est ça le problème. Nde yo monela ki sigol kama banani bainga bakota mbutu banani bainga na confusion ki mama ndoki ba musu balobi sœur Marie ye moko ne mutu na makamu na ye ba mususu mama na ye ba mususu volonté nzambe na yebite pona yo. Sœur Marie Missamba akufaki c'est vrai akufaki mais tolinga ko vanter liwa ya mutu te na ndenge moko oyo yebi na yo te opesa témoignage ya mabe concernant mutu ezalaka te parce que même Bible ezoloba na Matthieu bako mesurer ndenge ozo mesurer Matthieu combien maman na Matthieu 7 soko tangi boko mo ke Bible ezo c'est ce qui est donc
to lobaka mabe pour to sambisa baninga te po biso pe basambisa biso pete. Donc ne jugez point. Ne jugez point. Donc ndenge ozo juger munga ne pe ba ko juger yo. Kana même ndenge Bible zo ba ke ba ko mesure nde o mesure munga na lamentation. Ezaka ndenge moko. Donc ba ngo bazolo ba mabe concernant Marie Misam. Bien sûr to yoka o nyoso ba loba. Mais oya zalaka témoin oculaire ya makambu nyonso wana nani. Ce qui maman wana azalaki ndoki bien sûr biso to lobaka ndoki mais mutu moko te so babi ki détailler ndoki ande nini aoyeba te parce que komo détailler ndoki c'est qui opposa ndoki parce que nga yebi ndoki te na yebi ndoki ndenge za te pe ne basala te comment la ko témoigner mutu ndoki donc na ko te koloba mabe na sima mutu te na o ezalaki te donc au vantel ka moko bo oyo yebi te au comme ça maman réalité parce que ozaka olingana mutu wana te donc ozali soki na miso abato ça ko zo sepelane na motema obanda kolingana oyete nde yango na ba profitaki na simeli wana ye babimisa o nyonso bat babimisa wana ya mabe lelo babenga mama na ndoki bien sûr ke bobengi endo mama kufi na pasi makasi na nimi kuteke so sœur Maria azalaki na bomoy mama linga ko matini ba dimension wana oza délaissé et puis sous ba pc image ya ki bondoki likambo wana pesa nga vrai kanda osakana te mama wana bo o babenga ndoki soit disant que azaka ndoki lelo soki mamango akufa nde toyokaka esaka biso bien te pe ekosala kaka bien te mama bato ayaka na mokili ndenge Marie Misam ayaka mpona nini depuis azaki mwana moke ti abanda kobunda na koyokola musique mama naliaka ye te akoya kolia kaka na kimokolo boye ndenge nini est-ce que toboseki bamaladi mpe resistaka na banzoto ya bato est-ce que muta ko bela te muta ko zwa maladie moko bona nzoto te donc Marie Misam lokwa bana ko sambela nzambe akomaki extra na kati ya monde non azaki mutu Maman Fatou na ba hôtel biso partout dans le monde sœur Marie Misam yemba ki penze momo pe CP ça pe bato partout muto akanga évangile lo yenga pe na yebi oyanga ipe mais yo pe plaisir ni ko sala pe na ba balinga sœur Marie Misam te na banzemo na yo yatika komba Eve ne baba artiste akufaka te oyo tika ngona mutu. En tout cas, sœur Marie Misam atika eze belé. On ataka maman ko betonka à la seconde. Mais so na junete na nzembo a Seigneur, ata na kinzembo kitalatala, nzembo kitalatala wana ekotanga mingi. Donc nzembo wana malgré voilà nga bien te mais ekotanga mingi. Alors comprendre que maman Fatou azana alanga nzembo te. Vous comprenez? Jaden Mayamba Bela Dinganga bo comprendre que maman Fatou azana alanga nzembo te. Donc aloba nzembo wana elo moko esalanga bien po nini pona kotala na kitala tala ya roi ngolu epesami na mwasi na ye mwana na ye pe moto azwi ngolu ya kofanda na ndako na ye ko Nzambe ozali roi kitala tala nde liloba na yo okumisa mapote ngolu epesameli na ngai princesse donc partout wana nde elakisa kenga aza princesse Nzambe donc Nzambe roi nga lokola vanda na ndako nini aza princesse donc ngwana esalanga pena bien. Merci beaucoup ya mumte sala bien maman moi 2-3 personnes avec Holanda biso partout dans le monde au ndengo tu ko intervenir par rapport ya ena ya sœur Marie Misam moi 2-3 personnes papa peso aza opesi papa mbote. Bon na pesi mbote na batu nyonso ba yebi ngai banana papa non na batu nyonso ba yebi ngai na famille na ngai na pesi mbote na Pierre Bikul Kanza papa ye wana donc na pesi mbote na pesi bandeko nyonso to ba na babdo na mikili o nyonso to azomona elongo na ngai yebake kitoko. Merci beaucoup na baibotale biso wana bomoni bongo Shadrack et Discourel toza toujours ka ko pasola. Merci beaucoup to continuer. Ndé to bagi toujours moi ka lisolo par rapport ya inani ya sœur Marie Misam mbote ndeko. Mbote. Na tala caméra kuna na baibotala biso na émission tala lelo kombo nani. Bon kombo na ngai monsieur Sylvain. Navandi na navandi na Mbinza na quartier présidentiel na Kanchach. Oveni na Mbinza na quartier présidentiel to pousa na koto na Kanchach ezomona na ke okoroza la pe mwana soda to roza pe soda. Te nazali mwana soda libota ya soda. Mwana ya soda libota ya soda. So to lobi meilleur souvenir ni au sœur Namso Marie Misambo otika nango par rapport ya ba Eve na ya sala pona yo. Te bon pona ye azali ko sepela na mingi na banzembo religieuse na yo azali koyemba. Donc soko ayembi nzembo na ye toujours
ezali kokobakisa mwa motu mwa implice na oyo oyebaki te ntanso na biblia to na verset moko boye ebakisi mwa implice oyebi yango mbala moko à travers nzembo wana. À travers nzembo na yebo nzembo nini oyo yo eteyaki yo oyo monaki ebakiselaki yo implice parce que azalaki lokola messager. Poneti nzembo na yo ayembela ya mama asepelaka na nzembo wana makasi. Okosala mpe mwa vocal moke na nzembo ngo? Bon, nakoki kosala vocal wana na mutu na nga pena evanda pena te me soki ezoyembama nasepelaka na yango makasi. Makasi ya message nini okopesa na baye oyo baotala biso partout dans le monde ndenge oleki na émission tala lelo mpona lisolo ya Sœur Marie Misambo? Bon, message ya lelo ezali mokolo oyo ye akufaki mpe mokolo match ya biso ya RDC ezobetama. Donc jour à match jour ba série akufaka match RDC pe ezali kobeta ya lelo lesu inane match ezobeta lisusu so okoyebisa siko molimo na ye nini parce que nous sommes des Africains ba milimo bayokaka biso te na oyo nga nalobi kaka na match ya liboso oyo asalaki na journée de la femme bamama mpe tosepelaki toganyaki match lokomo coupe eyaki na mboka tolingi mpe ya tour oyo match oyo tozobeta na Maroc oyo tozobeta na Maroc oyo lokolo etombe mpe kaka na date oyo ye akufelaki toujours lokumu na ye na grâce ya ngolu ya nkolo esika azali awa obatela pema na ye donc tokoganye toasira tokoganye moins de 3 personnes na bayeba otala yo madame mpe so aza opesi mbote te? Bon, napesi mbote kaka na famille na ngai napesi mbote na grand frère na ngai Gabi. Bon, ye azali rapproché ya président napesi mbote mingi. Président ya Renaissance ou bien président Joseph Kabila. Ah ok. Ye azali garde de corps na ye napesi mbote napesi libota na ye napesi na bana na ye tu napesi na mwasi ne Solange mbote napesi bango nyonso napesi na mwasi na nga libota na ngai tata mwasi. Ça no plaisir ata monke yemba kata mwanze moko oyo ata Sœur Marie te ata mwanze moko amususu oke ya moi plaisir pour bon. Vinanga ekoma lokola monganga oyo alobi maloba ya mabeto ya malamu Nzambe yo mokonzi don nzembo wana esepesa ngai mingi. Merci mingi tala lelo ne tobaki tala lelo ambiance tala lelo bomoni ke frère na biso azali koleka nzela mais tobengi a hésité te ayepa imbeli nzambe ne nde tobaka toujours na émission tala lelo ce que ça 30 minutes 1 heure du temps 2 heures du temps ce que je implique gloire à Jésus. Je tiens à remercier mon ami Ken Piana tant mon amoni ndeko na biso lobi ki aza mwana soda na moni pe maman Ken Piana na direct télévision et pourquoi pas na site na biso pe film mwana soda na pesi mbote Zakari ba baso mwana soda na pesi mbote un grand merci na ba tout botali biso to continue. C'est bon. Merci mingi na ba botali biso à travers chaîne Abinota Lelo News 10 et merci mingi na confiance ne sarno bo s'abonner na chaîne Abinota Lelo na pesa mbote na États-Unis na Gilo lo Kenya atika kabotalatala ata mukiete les États-Unis vraiment et ça fait plaisir aux gens là bas na yo donc on a mana beta kasete na Gilo lo Kenya les États-Unis na Londres na mima wetu mima minage kaka na kati ya Londres nazali bongo na impresseur Claude Ndombasi avec la créativité vienanga kaka na Londres wana nazana Freddy Maemba ba Freddy kaka na Londres nazana les champions malela de Londres na zapeli susu na mama Titi pe de la source so na ke na Paris na moni bongo ye moto babengi na kombo ya maître Fiston Lumu na moni pe Willy Moucheni koda mboka vient nga avec la créativité c'est-à-dire que batu bandima pe charge ya chaîne na Binota Lelo News boy ba ngo ke Willy Moucheni nazana kati na impresseur Claude Ndombasi. Un grand merci na boutique Milan chez Mère Mila Bela Dinganga na Bandalungwa boutique na Binozana Body Jean Perpète des batalons ba robe. Un grand merci na famille ya Sœur Marie Misambo. Un grand merci na ba frère na biso pe ba chantre belo ba s'organiser pour na masolo ya frère ya Sœur na biso Marie Misambo. Un grand merci na Yemoko Jeden Mayambe pourquoi pas na Georgina Mayamba bochaka pe botalata la poa na pesa pe mbote bongo na Yemoko mama Titi pe de la source et pourquoi pas na maman nanga pe maman Efini bongo ngwa
maman fini bongo bombula mama bota lembokati de la presse na pesi bambote na pesa pembote bongo lisusu na champion Cédric Botalatala mon petit frère propre bo s'abonner na chaîne Abinota Lelo News 10 un grand merci na frère José Nzita OP na monaki vraiment za po so na Botalatala na ndenga bien solo nanga bi Botalatala to nga to ke na baline boye na pesi pembote na frère Patrice Ngoy Musoko na pesi mbote na frère Nabiso Henri Papa OP to solo la ginaye bi Botalatala to nga to ke na maman ndeso bo mona pe ba frère ba yemba kipe ba frère ba yembi bo mona pe ba irsi peshanga bango to pe ba yembeli ser Marie Misambo bo découvrir ngo pe ndenge même pe na ba site ba ndego mususu kaka Botalatala tene mtapesa ka information to zama dans les bons merci mingi bo s'abonner na chaîne Abinota Lelo News 10. Merci mingi vraiment na ye moko moto babengi na kombo ya Corneille Nzozo. Merci. Unga